Merci mingi papa Roger pona kozong selanga lisusu maloba. Bandeko ba bolingo baloba kaete. Mamande azalaka na souci ya société po ete mamande ayebi pasi ya bana pe mamande ayebaka soki moto azali na pasi to soki moto azali na esengo. Mais lelo oyo bandeko tozali kokamwa ba Congolais belé na Allemagne bakomi kolela pona likambo ya ba passeport na bango. Mais maman ambassadrice oyo to mona na biso bato ya mitema makasi mais oyo azali na motema moko ya makasi ya bondoki tokoki koloba. Soki tozali koloba boye pona nini? Parce que biso tokoki kosepela te ndenge tozali komona ba Congolais ebele misala na bango komi na mikakatano. Ba Congolais na Allemagne basalaka na bango ba misala na bango calmement. Mais lelo komi ete na mosala bazalo loba na bato ete soki séjour na yo ezali prolongé te en tout cas yebaka ete mosala na yo il faut ekatana. Bato ebele bakomi na ba problème. Bato ya ambassade kokosa kosa tokosala boye ba passeport ekoya kala te bobenga mokolo bo soki ekomi mokolo ngo motongo alingaki aya me lokuta na lokuta kaka yango tozali kosenga na bakonzi ya Congo ndenge totindaki message ya biso epai ya président de la République Joseph Kabila mais kana nukotala likambo ya bato oyo basalisaki ba passeport po ete makambo oyo ndenge tozali komonela yango ekosuka mabe mokolo mosusu bokomona kaka ete ambassadrice na bino mama Shakembo akei kuna na Congo bozomona ete moto azokolinga suko zonga na poste na ete boza koyebisa ye me zonga na Allemagne esika mosala na ezali bomoni kaka kangami kuna boza koyeba te nzoka nde awa esi eyindeli ye po ete Congolais oyo bazali na Allemagne bato oyo tomonaki ete bazalaki meme pour pouvoir ebele mitema na bango ekomi kochange. Alors tantu na sikoyo bino moko nde bakonzi ya Congo bolingaka ete bana ya kuluna na poto babotama to ndenge nini bino boyebaka teke ndenge bato mosusu bazali ntango bazalaka contre bino ntango balobaka ete boboya na poto te boyebaka teke bato mosusu mpe balingaka kosorganize po ete lelo kata soki boye na poto bato wana balingi babimisa moto batelemeli mpe bango bitumba mpe pona nini bino moko mpe bokoki koluka te bosoigne mpe epai ya bato oyo bazali ya bino moko bomoni badéclaration ya mama oyo azalaka na Allemagne na papa congolais oyo azali en Allemagne bon yoki badéclaration na bango boza komona kaka ete bato bazali koraisonne kitoko koleka bato ebele po ete makambo ya violence biso bana ya Allemagne awa toza na makambo wana te. Mais ambassadrice mama Shakembo na ba jeune bango baza kosala escroquerie ya bambongo bato ambassadrice oyo nde moto alingi botisa kikuluna awa na kati ya Allemagne mpona bacongolais lelo bacongolais tala ndenge ezali wana bamisusu bakomi na kanda na ndenge akosakana te bandeko toyebisi bino boye boyeba yango ndeko ye moto ozalaka ntango nyonso osi opesa mbongo na yo mpo na passeport osala makambo na yo nyonso bakosaka yo badriblaka yo ndeko boyoka soko omoni bazali kokontinue kaka bongo ndeko soko ozali na avocat na yo kende pesa makambo epai ya avocat na yo aporte ambassade ya Allemagne plainte ambassade ya RDC na Allemagne plainte après ndenge tozali awa déjà ndenge tozali na contact na bacongolais mosusu bazali kolelalela tozali koorganize tokoluka date moko oyo bato ya Francfort bato ya partout na Allemagne tokoya tokokutana po tokende kosenga permission na mairie ya Berlin po tokosala marche monene mokolo yango ekozala samedi te dimanche te ekozala jour ouvrable oyo bokoye bino nyonso liboso ya ambassade ya Allemagne boye toye komarche tokobengisa bajournaliste
oyo bajournaliste bakoya mpo baya kofilme parce que likambo oyo ambassade na biso na Berlin ezali kosala ezali makambo ya soni soki kutu mpo na biso toza komona ete ifale kaka bakanga ambassade yango mpo eza makambo ya soni makambo kutu ya mike boye bozali kosala boye ebongo soki bapesi bino ya minene oyo kutu ezali kaka ba 200 € bato bazali kopesa tala ndenge bobeli kimpelekese bozwi bambongo ya bato boza kosalela yango so makambo nini boza kokosa ebongo soki ezalaki ete bazali kopesa ba 1000 € ba 2000 € mais bolingaki bozwa bambongo nyonso bokangi ambassade bokima bokenda ambassadrice ayekala mingi te olie azala na image ya malamu aye na image ya mabembala moko oyo soni mpenza makambo tozali komona mais makambo bozosala boyebaka kaka te tozali koloba yango ntango nyonso bino bakonzi ya kongo bozali koyoka ndenge tozali koloba mpo biso moko toyebi eloko nini bakongole baza koprepare mokolo bokoyoka eloko moko eleli bino moko bozwaka deja baprécaution botuna moto na bino to ambassadrice na bino boyaki kotiela biso awa mpo tozomona mpe ntina na ye te parce que ambassadrice mobimba azalaka na contact na bakongolais te ayebi meme bakongolais oyo baza na allemagne te mpo aloba ta toyoka ta mokolo moko te ambassade ya allemagne ebengisi date boye bakongolais baya basolola rien mingi bazali kaka na esprit ya ntango ya mobutu ke soki bapesi yo poste oyo ambassadrice okomi komona bato nyonso pamba omonanaka te tala soki kutu mama Olive Lembe première dame azali komikitisa kokende kokota ti epai ya babola kuna na bakingasani ya suka na bamikondo kokende kokotela bango mpo ete basolola ebongo yo mama Shakembo mpo na nini okoki mpe kozala te na simplicité mpo ete depuis okoma na poste wana oyebi ke makambo ezali kosalama na ambassade bato na yo bambongo place ezali kokende eyebani te bazali kokomela yo ozali koreagir te donc toyei komona ete ezali raison moko organisé yo mpe ozali na kati donc yo mpe ozali na kati oyebi bamakambo wana parce que responsable numéro 1 soki aza komona makambo ezali komarche te ata soki ezalaki ke na Kinshasa nde moto bazalaki kokale eloko nini ezangi ete yo osala pression mpo loba ete bato mosusu bazali koperdre bamisala na bango mais toyei komona ete makambo bakomi kosala bakongolais ezali malamu te on dirait bato mosusu batia bango wana mpona kotravaille au service ya banguna Joseph Kabila aza kokanisa ete atie bato na poste mpo basala mpona au service ya mboka mingi bazali kotravaille na ndenge ete baza koluka baoccasion oyo bakobanda koloba mabe kofinga Joseph Kabila mpo lobilobi banguna bazwa raison ale bango bato wana bazali kosala makambo wana bamelami bavandi nie mais likambo oyo ya makambo ya bapaseport oyo babiloko bosali bato toza kosenga ete Joseph Kabila il faut ekoma na matoi na ye il faut réagir mpo soki aréagir te toyei komona ete Joseph Kabila azali kosala nyonso mpo na mboka mais kaka bato oyo oyo azali kopesa confiance bamosusu bazali wana bazali kotravaille mpo na banguna wana tolobi yango mpe soki ndenge tozali koloba boye mokolo bokoyoka ete bakongolais ya allemagne baréagir mabe nde mokolo wana antuka biso toyebi eloko nini tokoloba te mais ezali kaka mwa alerte tosi topesi mpo topesaka na biso kaka tokolemba mpe te tokobanda kaka koloba mpo ete biso ndenge tozali wana ntango tozali kotombola mongongo mpona kodefendre kame makambo ya malamu ezali koleka na mboka bamosusu bazali wana mpona kobebisa lelo bato mosusu bakomi koloba ete Joseph Kabila akomi kosala escroquerie na bato ambassade mpona nini bazwaka bambongo bato ya badiaspora congolais tala babiloko bakomi koloba Joseph Kabila akozala tala est-ce que Joseph Kabila aza kuti na idée ke asala organisation na bato ya ambassade ya Allemagne ya RDC na Berlin mpo babanda koescroquer bambongo ya badiaspora congolaise est-ce que makambo bozali koloba bozali koyeba babiloko bozali koloba vraiment tosengi na bakonzi ya Congo bo réagir boya réagir parce que bato yangani mpe basi bafutaki bambongo na bango eloko nini bozali kosala bango boye vraiment ezopesa mawa mokolo moko boye bandeko babolingo
nake kokutana na mwana mwasi moko boye ebaki teke ngai mama Rosalie na kati ya train kaka toza kosola masolo mosusu mbala moko mwana mwasi yango pa yo nautaki awa epa moninga na nga me naute kobenga bato ya ambassade mpona makambo ya passeport natuni na bia osalisaki passeport na bie abie mama nga nasalisaki passeport na ambassade ya Allemagne ya passeport yango neti koloka depuis mois d'août ya année passé ti lelo vraiment oyebi ke mama na ntango olele tala na nzemi na ye oyebi ke pesi ngai mawa alors tozoloba yango malamu mpona nini congolais alingi koboma kaka ndeko na ye congolais eske makambo mama Shakembo penza azali kosala azali na mawa penza ya bakongolais mpo batindi ye awa mpo aye koservir bacongolais na bacongolaise oyo bazali awa na Allemagne mpo ete ye nde azali korepresente République démocratique du Congo mais yo si omona ambassadeur oyo korepresente mboka akomi lisusu koescroke lisusu bana ya mboka oyo bazali na mboka ya bapa esika ye azali ezali pasi mpe mawa bobongola mitema bobongwana mpo ete biloko bozali kosala bino moko bokoasime sor na yango biso tozali kaka bato tolobi tobwaki loseba me boyebaka ete makambo ozosala bakongolais bino bovandi na babiro bozosepela me makambo bakongolais bazali kokanisela bino oyo bazali kopreparele bino bozali koyeba yango te ti ekokoma ete bokomi kotambola na kobanga na kobombana mpo nini bosi bosali mabe eleki oyo ezali su ntango ya mobutu te ya moto na moto asalaka makambo ndenge ye alingi alors bomeka kotala likambo ya passeport ya bakongolais mpo ete oyo bozali kosala ezali pasi mpe mawa bandeko bamolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana merci mingi na ba mama congolaise na bapapa congolais oyo bazali en Allemagne na bareaction na bino vraiment merci mingi tobeteli bino maboko mpe ndenge kaka tosololi na bino ndenge mpe kaka boyebisaka biso ntango nyonso tokolemba te tokobanda kobunda mpo na bino bapasseport na bino toyebi ete nzambe ya kosala bokozwa yango mpe tokolemba te tokotombola toujours kaka mongongo mpe kolobela yango ntango nyonso oyo nyonso tu azali kosala au service ya monguna mpona kobebisa mboka na biso Congo il faut babimisa ye polele il faut mokili eyeba ye tokoki koepargne moto te mpo ete oyo ezali ntango ya deuxième république te bandeko bamolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci